On a ça les articles 15 na se débrouiller na zo faire vivre bana nga nyonso amona moko azangi diplôme azate na za père de 14 enfants et bana nyonso batenga na musala oyo bana nyonso bazo vivre kana musala mais tiens na yekula yango bamisuka kisaki nduba bamisuka ke bula bamisuka ke sabo bamisuka ke yiba donc ngai musana pina sala yango pina musanga pina na pona ya couleur ya mo pundeni c'est l'espérance makasi ko na bandia batena banye na Bergeto Tramecom de na yana kimbanseki bamingi bayebinga asa mo espérance mo ba 30 ans na espérance la musala vile ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Salut à tous mes chers amis de ce podcast. C'est moi, bien votre humble servante, je entre mardi, mois 7. Et voilà, nous avons une commune qui est précisément capturée par vous. Et si vous pouvez être petit à voir, pour nous bêter les solos, par le solo, vous avez un podcast. Champ de la référence pour vous s'anater, pour commenter, pour liker, pour s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast. Et voilà, on a un sujet Nabiso. thème Nabiso toko beta lelo. Maman nangaye, en tout cas, si je matanga mafuta c'est mafuta. Phénomène technique. Le phénomène technique, là on voit bandeko na biso basalaka misala na bango ya maboko. Balobi mon boulot c'est mon boulot. Balobi ya chaque travail mérite de salaire. Est-ce que bango pe ba mérite ka salaire? De tokomona ba couturier, tokomona menuiserie, tokomona mécanicien, chauffeur, tokomona et babiloko ebele wana tokozwa pe lisusu bandeko na biso ya kwado et puis ba réparateur et bandeko na biso ya esthéticienne nde tokozwa penza bandeko na biso wana tout oyo bazosala mosala maçonnerie bazosala mosala na bango ya maboko nini oyo komelaka bango avantage nini bakutanaka nango to pe ba désavantage nini oyo bakutanaka nango na nzela ya mosala bible ekute lobi motakoli ya kaka bobele na motoki na ye donc moto soki asali nde ya kolia bandeko baboyi ko simba machette bandeko baboyi ko sala kikuluna bandeko baboyi ko sala kichel kindumba balobi bakende ko sala mosala na bango. Là on se retrouve juste après les images et siko pene to mope papa na biso mbote papa mbote mama kombo nani papa kombo nanga Roli Malutang. Oui, papa, biso vraiment tozali micro ya biso podcast kitika kapo na kolobela likambo etali phénomène technique ya to moni pe na machine ya na ebite eza machine ya surfilage ba sorte nini o eza ba nouveau modèle toza na o eza sorte ya CGMC. donc ça la marque na courant dans ça courant moi te oui o ça la marque na courant sans courant moi était au moins so courant ça te nde to ko tia groupe pour na kosala musala. Alors ce groupe ezate o vandi kaka tundeni oui ce groupe ezate to vandi courant ça te groupe ezate to vandi mais important c'est ali osali na groupe pour yango nde kosala ke ba client baleka te musala salama. Oui merci papa expérience nous avons na musala o bon nazana expérience penza mingi te po tozana nona ba 6 mois boye ya travail na routine formation ndina mika mingi te nde yango okutinga na poste ya na sala. Oui obi ozali ya donc bandi yango sika et nini on peut dire impressionnant na musala oyo ko impressionnenga bon musala sala bien machine za kitoko na sepel nango po ezo côté ça notre baka mike ezo sunga mondam comme on dit que ndakwela la nzala te oui rozanga ta sans francs te yangono donc musala ezo sunga mondam machine ezo sunga. Oui ba désavantage inoza okuta kona musala oto ba difficulté eza mo makasi difficulté notre bi côté courant so courant ezali te okozana ba difficulté
so po zangi bongo carburant yaki boyaki maboko pamba ozangi carburant ozo obligé oluka carburant soki pe kokite osale ndambo faut que soko bakisaka donc trajet yango kosomba carburant za musika à part ça désolé kaka pola mga tongo boye seki machine malamu na tongo la muki boye machine ko boye na ngosala to bibi sino ndeza la machine ko tonga ndeza la mzoto mutu ndeza la machine pesa ndengwana ola muki na tongo omoni kaka mo difficulté mo sala mi so bundi et ko zo bonga na ngozo zo leka do yangona oui bongo eza ba avantage na usala oyo parce que avantage ya on a le baki yango donc ba avantage tel que ozo sala na journée déjà donc bongo ezo kota yango wana biloko nyonso wana na kati ouais kasi ya avantage ya ngwana ozo zanga eloko te ozo koki pe ko bomba mbongo nyonso ya ngwana avantage ya ngwana. Oui, merci. Malobani okotika na bandeko mibali pe lokola yo bafandi baparese na ndako basalaka eloko moko te okotikela bango nini Bon to kosenga nazosenga na bandeko kovanda na ndako eza malamu te faut koluka formation même ya surfilage même ya maçonnerie même ya électricité eza ebele toluka toyekola pour que mutu na coin na ye asunga mboka na musala oyo azali kosala donc bajeune tolala te tolamuka toyekola misala totanga nyonso ekosunga biso lobi kuna liboso tozali kokende. Oui, merci beaucoup. Au revoir papa. D'accord. Et voilà, on a bien entendu maman la biso babika na système rotonga quoi. Mon boulot c'est mon boulot. Bote maman. Bote maman. Kombo nani? Bona mama Timba Kiameso. Oui, Mama Timba. Victor yeba kaka na bande konyo sur podcast belba yo ka Mama Timba. Experience no eza ndenge ni na musala oyo. Ça va na musala oyo don tonga kana ngai. Pe musala eza bien musala maboko. Na préfère na sa musala maboko. Ya ngonde boko la rabiso taso makamike mike na tsapi mo mesa na ya fantasy na vika ke ya kotonga tonga mo mboka ezoko tatena fonction sus moi mesa na ya fantasy en tout cas kotonga eza malamu. Oui, maman, lobi kotongeza malam. Est-ce que je suis obimisa pe bana libanda to pe ndezala kaka? Te na bimisa bana libanda tengani na biminde mikolo. Mais na bimisi mo libanda te na pina zui élève te mais so élève aye na kozwaye. Donc yo pe déjà obimi yo pe ba utikola kisayo. Est-ce que ça pe na ba droit moko boye ba pesa ou pesa ou soit yo zulango diplôme to okenda université to ndeni? Te na zwa diplôme na scientifique. Mais musala kuti na yekola ngo kapa bato. Na yekola ngo kapa bato balakisi ngai titi na umeli pa na musala o na kolakisa. Na ndenge pe babimisi nga mikolo. Si je comprends bien, c'est que formation libande est bien par rapport à l'université na habité salama kasina. Oui, parce que ban université pe ba kapa na ngai, en suba timbo ma musala bo ba comprendre on tenga ina lakisi ba. Même si ban o ba tanga école ba sala couture. Bayaka mingi te madame boy ngape na bongisi vraiment kutu na profera na nga ya kolakisa ke ya kotanga université ou bien ya kotanga ba centre ya kolakisa pa mutu oyo aye bien en tout cas la malamu mona télé na mona classe ba différent makasi. Oui, merci maman olam kara ni pour que comme na ngonga na yo ko banda musala izaka nini. Ngai na lamukaka 6h na bongisi mwana ke classe tana kozonga na bongisi ndaku na sala makamba ndaku nyonso après na awa na koma ata ba 10h. Oui, retourne yo ezaka nini? Retourne nditi ba lundi ba mardi misapi ndiza la vraiment na zonga na ba 16h ba 17h. Mais ba vendredi ba samedi ndi na zonga mo à 20h parce que na tongaka mingi ba journée wana. Donc avantage eza makasi na ba week-end. Oui, surtout ba week-end, vendredi, samedi, en tout cas, musali za la makas, penda makas. Mutako ya tungela ngelambe express na la tonka na fête, aux obligés au tonga. Ah wa si ba kiti biso déjà maputa wa seke donc mutu tout fois na liputa. Vraiment, mutu nyos fois na liputa, bazo ya ya maputa ba 2500, ezo singa ba mama ma robe ya ko kende église mo zipanga kama mapeka na kota na église. En tout cas, maputa ba ya ba soit openza eza ko sunga ba mama.
Atukanga pe na kokamwe na mwana mwasi oyo azangi ata liputa kolata ata moko baliputa azangi po basorte maputa ebimi ya sorte na ya sorte. En tout cas nga deja nasomaki deja maputa na nga mitongisa deja babidei na nga etikali nayebi ke na yo nango epa mama. Oui mama meka kotika vraiment maloba na bandeko nyonso bavandi na ndako basalaka eloko te avandi na ye kaka na ndako toute la journée donc eloko osala eza nango to avandi na ye kaka. Mais mama awa mpenza na mosala otiki ndako na yo me ozobunda nde ezala kaka musapi moko esokolaka elongi te to papa azosala yo mpe kuna ozosala pour ke bosangisa esalaka mwa bien. Tika nanu mwa maloba moke na bandeko bavandi na ndako pesa bango ata mwa kutoli. Bandeko bavandi na ndako surtout biso bana basi tokovandi nde kaka kotiema nzaka nini ozela kaka mobali aya boyeboye vraiment mpenza fo oluka ata mwa place ya koyekola ata mosala couture te même si esthétique même si batie mpe bamekapi oye mpe okuta mpe na mamadame azolakisa so moke moke biso mpe kaka tobanda ye mpe kaka bomoni kovanda ndako kotambola antuka eza solution moko te tika naluka mwa motu mo baza mayele koleka ngai nakende koyekola na profera nayekolaka couture eleki natambolaka mada yo ozwanga tokende boye biso ya tokende te yango wana bandeko baoyo bavandi na bandako boluka pa mosala eza papa na mama mosala ekosunga otango bapapa bazali na bamoi bato balobake yeba kosomba kwanga na mbisi ntango bapapa bazali na bamoi yango mosala ekoyekola eza malamu surtout mosala ya maboko mosala couture odepase na te surtout so machine eza noka bien otonga na yo sombi noko singa noka ya 5 ozwilango mileki kana singana ya 500 ozwilango mileki na mileki yango bandeko bavandi na bandako boya koyekola mosala. Oui, merci beaucoup. Au revoir, maman. Ok, d'accord. Oui, quand tu le bats, tu fais mon combat, tu es belé. Tout le monde vient de on a besoin en tout cas. Tu es canal du yepo. Nga mono ne mati singa mafuta mono ne on s'arrête. Mbote ya. Kumbu nani? Oui, tout le monde vient. Eza wapi? Akatanda. Et tout le monde à maison, éviter ça chantier, vas-y tout le batonga toto sande musala ndira bosa musala nde nini ça couleur donc ça la couleur déjà si déjà botongaki donc immeuble nde nazomona wa bino mbosali yango te biso te bato misusu biso to tsaka couleur bato bino botaka couleur en tout cas penza kokamwa komona yo jeune boye puis mwana mwasi boye elenge boye penza na musala nini yango epusa yo osala musala oyo. Musala na ndingango makasi mpona mesana nango deja ando lunga deya mpona sala ngo deja po bato ando travaille na papa mo boye papa mo mpe mbongo mpena malunga te ona yepa ya na biso mobali oyo nde mama afuta mbongo nde nandi osala mosala oyo me nga mosala nde sepela mpena yango oyo osala yango oyo mpena mosala couleur donc mosala couleur donc na classe otangi université donc limbisa mpona kokota na vie privée te me tozomeka kaka moke koflashe parfois ntango mosusu baclasse supérieure na yo osala nini po ke okota kaka bamona mosala oyo to nde te natangaka parceke natanga nao na bandiko nde classe te na na 5e donc oza 5e kande ezalaka otangaka na yo me mosala moko bino bakangaka maboko te kwa ekozala ata 3 métier moko boye soki na moko esimbi te na moko fo esimba donc na sens wana na sens yana. Oui mama emeka kotalisa biso elenge nde komona yo vraiment expérience nini oza nango na mosala oyo kaka ndenge olobi ke obandi na yo sika to obanda deja kala osalaka nango otangaka to nde na banda yango kala nando travaille na papa mo boye papa na tika na ngai nde toanzo travaille na ya na biso mobali oyo na maître na biso ndo travaille nde mpe totravaille mpe nde tonakola mpe na mama mpe naosala mwa chantier mabengi biso toyosala toye mpe toyosala donc ka bongoka donc na maître oyo asika évolution eza par rapport ya oyo ozalaki liboso par rapport na ye oui komona yo boye vraiment est ce que ozwaka mpe mwa quelque chose moko boye bafutaka yo ezali bafutaka te bafutaka yo oui ndeko mpenza ntuka esalinga kitoko makasi komona yo boye na esika biso basi bilenge tozosalaka babuzoba ntango mosusu nazangi ma ya ti ya komela nazangi mafuta ya kopakola nake kosala babuzoba libanda koteka nzoto na ngai inutilement mais yo olingi osala mosala dote bien ke nazokende kelasi na nga mpe nazotanga mais olobi nayekola ata mwa métier moko boye mpo olobi mpe kuna eyede ngai sikoyo maloba nini okoki kotikala bandeko lokola yo jeune fille kitoko lokola yo ndenge ozosala mosala oyo na bandeko oyo mosusu amona ye alali na ye
tant toute la journée na ndako fainéantisme alata yango na nzoto ayebi kaka na poko na kobima na kokende mwa jenda moko boye na ozomwa quelque chose mais yo moi oyo ozobunda ozoluka ozobunda nyonso mpona kolesa oyo to peta nayebi te parfois ta mosusu famille mpe ezali mais tika nanu maloba na bandeko nyonso bavandi na ndako basalaka eloko moko te maloba nga naloba po eza mosala na misala ya kosala deja oyo bavandi na ndako oyo bakesaki ndumba nakokai na bango te soit obimi poko obimi ozi oye na eloko te nga azala esala bongo te médecin na yekula yango oyo bamisu bakesaki ndumba bamisu bakebula bamisu bakesala boye bamisu bakeyiba donc ngai mosala mpe nasala yango mpena mosanga mpena na pona ya couleur yango mpena na maloba natiki yango donc mpona avenir ya lobi ndeko alobi ye mpona ye aboyi na ye kosimba machete mpona ye aboyi kosala kindumba mpona ye aboyi kosala badega alobi non ayekola ata mosala bien ke aza na ye mwana kelasi azotanga deja aza na kotanga mais aboyi na ye kokende kosala ba n'importe quoi bongo na bandeko nyonso bovandi na ndako bozozela nini bolanda te exemple ya moninga bozozela nini oyo bolalaka bapongi na ndako bomikotisaki fainéante bomikotisaki paresseuse na kati na banzoto na bino or ke yebi ke ntango mosusu nabimi na pokwa nagendaka place tel nagendaka kozwa mbongo nagendaka kosala kindumba tel na place moko bayaya na biso tala ndeko mwasi esali ngai bien makasi kotala jeune fille boye kitoko boye aponi mosala oyo biso nyonso toyebi ezalaka misala ya mibali mais ye mwasi azofronte en tout cas yaya umela na yo mpenza c'est à féliciter bafleur yango wana. Oui, merci vraiment. Tout ça, toujours na continuité na biso, phénomène technique balobi, musala de musala. Mon boulot c'est mon boulot. Biso nyo surtout tozo kende kaka, tozo kende. Vous zappez pas, kaka na ya biso podcast, chante de la référence. On se retrouve après. Oui, voilà, tout comme sur le terrain, quand on est qui phénomène technique, balobi technique, musala de makam. Baboya basamba kwa toposi ne pena pembeni atomoni pende ko mobala wa azokata suki nde makambo wa mbote ndeko ouais mbote komona ni papa grâce oui papa grâce à tomoni penza ozo sala musala wa tu na système kara ya coiffe quoi oui za ba genre nini ya modèle ozo sala suki on a gâté pelouse ya mutu mobimba attends pelouse mutu mobimba kolongola tout nalongola tout na tiones na niveau moko pe na tie coin ici non. Oui merci papa expérience nous za nango na kati ya musala oyo si on a durant expérience à combien d'années ba 5 ans déjà ba 5 ans déjà ozaka déjà na musala oyo ouais 5 ans déjà oui nini impressionnant yo pour que osala musala oyo premièrement na banana osepelano makasi oncle ba maman biso mutano sala ngo na la to so na vandi tout le temps na vandi na mabele na kangisa bazelu na osala neti mo pen kusimba blo mo dona no sepelano ka makasi yango impressionnant nga bana kota pe ka monde yango mutu impressionnant kota ya monde yango en dehors de ça eza na diplôme moko ozwa to ndeni ouais na diplôme d'état ya pa ka diplôme d'état à part oyo nasala su musala technique donc nazo karele natala nde su karo donc so kuna musala ya te nazala apo na vana ndako te donc technicien complet oui papa ni okuta nango comme ba difficulté na nzela musala par rapport à clientèle tout comme ça là comme ba difficulté zalaka pour musala nyonso avant trouver rose nelo nyonso fo mona epine difficulté zalaka nango ndeti kokata ndeti boye nakembisa da makasi donc pena so yesuka vu que nasala yango da chaque jour donc nakembisa longo da makasi ezalaka comme difficulté omonaka peut-être clientèle na jour yango eza te wana nzambe nde moto apesaka ezalaka bon donc ba genre suki tout oyo moto azala na besoin okuta yango genre nyonso oyo yana okata nyonso donc genre tout soki mpe na ye na mwa coiffe nanga babetinga mwa style batie mwa teinture esimba nyonso oyo donc so oye awa otrouve solution oyo oluka malheureusement naza mama pasteur
Voilà, wana penza tozana ndeko na biso tozo continuer kaka ndeko alobi bajar tout ya coiffure penza kokuta ngo tokoki koyeba pe salon kombo to peza wapi. Sana biso ezwami na Avenue Mangana nimeonde lupongo ya shopping aya ponga ya na koya. Sana biso za retrouver empire. Te pesa comme parce que baya nyes baya atufanda na bango no ba jeune mo courage. Ba technicien lo biso donc te pesa comme retrouver. Donc aso courage te oya te to libanda. Donc apena okuma air ninia wa ko banda boulot na yo. Donc neti nga kata pongi na 6h ma ba krobasi na ndako nezala na sokoli ba blo mikemike donc 7h30 so au mona nga ti ba 20h na kangi na kinanda. Donc retour na yo est à 20h. 20h. Oui, malobani pendo ko tikela na bande ko nyonso tu oyo bazolanda yo na musika oyo bavandi na bandaku bavandi parisier basalaka eloko moko te mende ko lobi na moni vraiment na kende ko lukata mwa musala na ngai bu eke tombe na salon malobani loko tikela na bandeko o bazolanda na musika o bavandi bazosimba macheti ko papa batu bazosala kikuluna bazokina para batu mais yo préféré osala musala moko nde balobi ke moto aliaka kaka bobele na moto kinaye. À vous. Ouais, on a conseil. Il n'y a le bête, mais au conseil, nous vous êtes en paix, ça. Nous avons un nyonso. Oh, bah, na bajimo boya babitumba, bakuluna, bavana na bandaku, via moko. Si on a allé au Nazabu, na telimbo, même si nous trouvons 100 francs na poche, na nga moko, déjà premièrement pour na milingaki, puis na milingara. Donc c'est un peu ça. Donc on va dire qu'on est pas bouzou, on est pas bouzou, ça va perdre ce temps au bas en état en salle. Pour y a 40 ans à l'année. Il y a que 40 ans à l'année. Donc ça comme na 40 ans au lemba. Au comme on peut dire conscience mo bonne vie, il excellent de ce côté. Donc ninga na sala boye, lobi lobi nzama rosunga ngai na baxi sur deuxième salon na troisième. Donc non zu côté na zu côté et amen. Et denga na likamo boya grave na sali. C'est un peu ça. Donc, on a courage qui est belé. On va luka, on va continuer au luka. Si on va luka raté, on va luka. Parce qu'il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Donc, ça, c'est ça. Oh, et puis ça 100 francs. 100 francs millionnaires, 100 francs. Et puis, ça va pas faire des 100 francs. Donc, on conseille ça. On va luka, on va continuer. On va luka raté. Ça, donc, ba luka ba musala mo boya sala ta ma iteka uzaka mbongo mo boya nzama ko yedo pe na vie. Pas mono do o luka déjà. Batala nga kisi batala no osala no nini pesi nga biso mna simba kisi simba pona na sala de loko do baklia ba mende bele est-ce que osala lelo te ovana na ndako to kisi simba kisi simba te ça na pe apesa ka muteloko mutaza nango. Donc l'homme donne ce qu'il a oyo za nango wana fa pesa yaza na makasa ko sala te ya ko zoka o nzamba kelela yo wana ndi ya kokopie ka ndende ko uti ko lo bantuka to sala musala e ko sala moi bien to vanda na bandaku te to kende ko simba machete balobi chaque travail mérite des salaires musala nyo se fait mériter salaire oyo zo lona peka yo obuka tant yo zo lona ko bundisa ka baninga ko bomaka ko yibaka bambonga ba innocent batu ozo kende ko violer ozo kende ko yibaka tono yo pe ezali ndeko boy na ye ko simba bisimba simba aboy na ye ko tangisa makila na maboko na ye a préféré ko luka kaka na motoki na yo nde okolia. Là tozo continuer toujours vous allez kaka brancher na yabiso podcast c'est le là toujours. Oui voilà abona toza vraiment na kati ya atelier toza vraiment na atelier wa donc kama solo nde ezalaka pesa makambola makam pa na atelier na garage bango ba beta masolo ndenge les garage bande biso toyebi te to okutaka ba surprise quoi en format tozo pousser na mo mukie to mona ba mouvement zo sala mawa donc tout en marche toujours ba position ma monde zo pesa bila bino mo bo mona ma monde zo pesa na kata chantier wa donc somme oui et pesa makambwa oui toza vraiment na atelier et tozo pousser na vraiment wa tozo pousser na kaka wa musala balobi musala nde musala mon boulot c'est mon boulot hein mon boulot c'est mon boulot ba papa na ba jeune ba boy na bango ki fainéantisme ba boy ki fainéantisme ba bifo ba simba ono lesa ndako oui to moni pe papa na biso wa to pusani vraiment mbote papa mbote mama kombo nani papa kombo nanga maître Rafa
Oui, maître Rafa, biso pena tozali micro ya biso podcast. Lelo tokiti na phénomène technique ande ezalaka ko découvrir ndenge bandeko basala misala maboko yango to préféré podcast ekiti awa na atelier na bino nayebi te soki ezali atelier nini kombo nini je sais pas okoki kopesela yango. Bon, merci. Ouais, atelier toza na matanda na Kimbantseke na avenue Matanda numéro 102. Tosalaka misala nyonso za atelier moko. Ah nde nga nazosala naza kosala Villebrequin pour rectifier Villebrequin. Villebrequin si moteur ebeti ekomi na hors côte donc tokosala nécessaire que to tiango na dimension nango. Oui, spécialité na bino penza eza nini awa? Spécialité na ezali tosalaka Villebrequin. Villebrequin donc si moteur Villebrequin ebeti totiaka yango na dimension code 010 020 030 nde tosalaka nango. Yango nde tosalaka mosala pour rectifier Villebrequin. Oui, tokoki koyeba expérience na yo osali na kati na mosala oyo. Nga expérience en tout cas vraiment nasali expérience makasi po na bandi awa te na bandi na Bergerto Tramecom nde na ya na Kimbantseke bato mingi bayebi nga nasali mo expérience mo ba 30 ans na expérience na mosala Villebrequin. Oui, nini oyo impressionnant yo pour kokota na mosala oyo parfois ozwi lango diplôme moko soit je sais pas formation moko nayebi te. Formation nazwa depuis na banda mosala oyo nazwa formation mo ya makasi nazwa formation tozalaki na atelier mo na Bergerto tozalaki formé na partir ya Bergerto nde naye koyeba mosala oyo na bani kosala nazalaki engagé ti Bergerto ekokufa na ye na Tramecom donc naza na mo expérience makasi vraiment na mosala ya Villebrequin. École humanité na yo supérieur nosala nini? Pardon? École supérieure na yo ou bien humanité na yo osala nini? Ye nasalaka musika technique nasalaka technique. Donc osalaka technique. Oui, ba difficulté nini oyo okutana nango na nzela mosala oyo? Ba difficulté za mwa mingi difficulté za normalement za kaka ba machine yetu kutana nango ba machine vraiment za ba machine wa kala mais to sala nécessaire que pour de bon sa pièce à bateau les pièces de la bien mais machine za ba nouveau modèle de la machine mo to za ko débrouiller d'une manière que pour no sala musala za la bien. Nayebi te yo nde toza responsable ya bato ndeni? Nana naza chef d'atelier awa naza responsable na chef d'atelier. Donc oza chef atelier est-ce que ça pe na bana oyo bimisa libanda? Bana bazali mais lelo comme que za lendi mingi bayete mais bana bazali déjà. Mais nga pe nazomona awa bana pe nazomona mona bango nde oyo bazali na moment oyo. Na moment bango bana toza na bana na musu bango bazali bana baza kosala donc toza na bana. Est-ce que salaire peut ezalaka par rapport à musala oyo? Salaire ezali tofuta maka salaire ezali. Donc yo nde ofutaka bango to? Ndenga ite toza na gérante na biso azawa mama wana nde mutayebi makambo ye gérante na biso nde mutagéraka. Oh donc madame gérante azawa wana pena to poussa na pepa madame gérante. Oui et toi que papa malobani okotikela na ba papa lokola yo o ba vandi na ndako bazo sala eloko te ba vandi paresseusement na ndako eloko ko sala ezate etant que yoza papa lobi moto alia kaka bobele se na moto kina ye okoki kotika maloba nini na ba papa bazo lando na musika? Ngana ko loba boye na papa oyo baza na bana toza na besoin ya bana ke to lakisa musala bakoko ya na matanda 102 na Kimbantseke bakoko solliciter biso okuta mama Emily yende ndaza responsable ya toza na besoin ya bana ke mwana asala do sala musala moko te akoko ya na matanda to ko lakisa ye aye ko la musala onde lobi akoyeba sala honneur pour na lobi. Oui, merci beaucoup. To poussa na sou mon kepa maman. Moi pena to poussa na pa maman e balobi ye moko peza za responsable la gérante ya solo. Hein balobi na ebiti nga kombo na ebiti ye moko pesela no kombo na ye. Mbote mama? Ah mbote mama. Kombo nani? Kombo na ngai mama Emily nga nazali gérante ya awa, responsable ya awa zala awa te azana poto. Kombo na ye Mabulu Mbala Jiki. Société na biso ezali kombo Mabulu Mbala Jiki. En tout cas tinde bomoni to sala ka nyonso. Toi na machine ya Villebrequin, toi na machine ya bloc, toi na tour et ça la ba bizilir et ça la ba pommel presque de biloko ebele ba volant monteur, machine zo ça la ba volant monteur de presque ba bloc yango yo bomoni to apena ba élève auto lakisaka. Yo to sengi na ba mama o baza na bana. Pona bana bazala bakulu na te azana posa mwana ya ko la musala ke akende ko bundaka bitumba tsaka bato ba jet ba mbeli tozo ko senga na ba papa na ba mama na ba ndeko moniki azana mwana azotanga classe te azana posa mwana ya ko la musala mwana aya ko la musala to na pena posa ya bana watu na veni matanda sainde ya diagonale ya église Kimbangiste tango kitika na église Kimbangiste wana otuni kaka ke nazoko luka départ ni ki matanda ta mwana muke akoya kolakisa yo ke na babenga kombo départ ata mwana muki ata mukolo akoya kolakisa yo. Oui merci maman téléphone maka erni. Bon atelier se bandaka 8h 9 papa ndeti papa na biso a 8 musika na kinko na bibwa
ayaka kosala awa tobanda tofungolaka 8h à 9h atelier biso deya se bandi. Alors kokanga atelier ezaka yo nini? Bon tosisaka 17h atelier sili. Par rapport ya âge mwana nini akobanda mosala na ye âge moko esengi kasala yebi te ebandi na âge nini? Bon en tout cas mpona âge totiaka âge te mosusu mpe akokozala nde mwana moke aza na mposa yekola mosala moyo topekisa eza te mpona bapara baza na possibilité te para mosusu akoka kotangisa mwana classe te mais mwana nyonso oyo amoniki aza âge nyonso apart bébé mwana 5 ans 6 ans 7 ans ti 10 ans mais pour dépasser déjà ba 17 ans ba 15 ans ba nini akoki koya ne koyekola mosala problème eza te po Congo tozalanga eza Congo ya pasi para mosusu akokoka ta olinga mwana kota aya koyekola mosala mpo mwana asala kikuluna te po tozomona bakuluna na âge ya 10 ans 15 ans 17 ans ti ba 20 ans wana mais par rapport à Monica aza na souci pendant que mwana yekola mosala en tout cas ba machine ezali te yo bana misupe de se ba bimi ba misupe ba ke ba classe après classe net ba samedi bana misupe batanga te mona ye aye koyekola mosala. Est-ce que ça pe na ba droit oyo esengaka ta mwana ye apesa yango? Ah ba en tout cas moni ba droit ezangaka te ba droit pe ezaka ya makasi en tout cas so parent aleleli biso to faire comprendre po azali parent peut-être akoki kozanga toyokana kaka tosolola ezalaka mpe ya mingi te kaka ya moke symbole mpona kaka tolongola chômage na kati ya Congo na biso mpona bana bayekola mosala. Oui, merci. Est-ce que contact ekoki kozala mpona bandeko mpe baza libanda bazala besoin lisungi spécialité na bino ekoki kozala mpe mécanicien chauffeur mpe ekoki kozala na kati? Toza mpe na mituka oyo ya babengaka ben ebwakaka mabanga ebwakaka zelo bachauffeur na biso bazali donc chauffeur na biso mosusu ye wana kuna masuwa bazali baba mosusu babongisa mutuka libanda to mpe na bapapa mécanicien toza mpe na bamécanicien na biso permanent soki mituka eza mpane tobengaka ye abongisi biso bamituka en tout cas presque toza na biloko ebele tosalaka bacrème oyo aza na mposa kende aza na mposa atambusa na ye crème aye mpe crème crèmerie mpe ezali presque nyonso to ezali. Papa chauffeur ye azobima kuna libanda azokende mpo mutuka eza mpane bazobongisa po lobi bakebwaka zelo eza bele wana seke papa tokotala ye libanda. Oui mama okoki koprofite otika numero na yo na balandi nyonso ya podcast bazoyoka yo na mosika. Numero na ngai ezali 090 64 49 948 ya mibale ezali 085 19 59 12 na suka. Pardon, 085 19 59 912. Bandela susu muke 0 na bandi na numéro ya officiel 090 64 49 948 ya mibale 085 19 59 912. Oui, voilà, merci beaucoup. On a formé qui numéro. Il y a la dame azo représenté et Sika Oyo na 4 na atelier. Donc la dame a fait si contact na yangoana balobi en tout cas eza en généralisé et spécialité na bango eza kaka ko aider. Baza na ba mécanicien chauffeur, baza na ba option tellement ezo dépendre kaka na technique. Donc awa penza garage eza munene. Yo mama oyo papa oyo oza na mwana na yo aza na kati na ndaku azosala eloko te oyo avandi na ye kaka atelier yango oyo ezoforme vraiment bana oleke mwana lalela yo bapongi na ndaku pousse vraiment awa na atelier en tout cas parents ozala dessus te wana mpe tomoni ndeko na biso topusani vraiment mbote ndeko oya mbote mama journaliste kombo nani papa Harmonie. Oui, papa Harmonie awa na yebi te eza nini awa tozomonaka ba machine awa mais kana luko expliquer biso eza nini awa ndezo tourner boye. Bon oyo eza machine ya bloc monteur donc chemise à ba bloc to alezaka donc presque tous les misala ya bloc etali technique ya bloc to sala rango awa donc to aleze to chemise tipo na mama oyo na chemise bloc oyo bloc monteur oyo eza ya voiture donc tous les marques ya bloc to sala rango awa to za limité te ya ba marque ya ba monteur to sala ramsa nyonso tu awa donc toto sisi ko sa musala na biso to leka nango na kuna na polissage wana oyo to sala polissage ba mi bloc mi sisi silaki yango wana presque to sala misala evitaka ba misika eyaka yango tozo benga batu nyonso tu po aza na musala na yali azo musala na ina resultat malunga aya nango awa na matanda sainde donc musala moko oyo arosa desi awa na télé oyo ezate donc presque tout musala to salaka. Oui, merci maloba nini kotikela na bandeko lokola yo Jeanne lokola yo oyo bavandi na bandaku pe na ba oyo bazosala kinape bazosala kikuluna bazosala ba dégâts ebele bavandi na bandaku mais yo au préféré osala musala comme on dit que
moto aliaka kaka bobele na motoki na ye. À vous. Bon, et le conseil moko nga na pesi bando na ngai ba désordre no so bango ba osa sala wana batika ngo biso to formaka bato. Soki ba ye to reformer ye to longola bango na ba milimo ya ba koyiba ba biloko nyonso ba désordre wana. Donc biso to wana télé technique toza na posa ba chaîne net biso ba ya to former bango ba ye ba pe musala polo bi pe bazala pe bato ba bokola pe ba famille na bango ndenge biso pe to bokola oya biso. Donc to sepela mingi ba ya batika kikulu na wana po lobi na biso lobi ba jeune ya biso eza na ba jeune ya lelo. Tant to former bango biso nyonso to kola to okende nzela moko esa biso bien par rapport au keko sa kikulu na koyiba ko botola. Donc eza bien te. Donc to bengi bango baya o eza na posa ko yekola musala aya ko yekola musala po lobi pe aza pe mutu. Akomande ti biso pe nde biso to za lelo to yibaka te mais to sa musala po to bokola pe ba famille na biso. C'est bon, merci. Oui, merci. Ah, pena balobi suka. Ah, wandi makambo vandia wa donc formation de formation. On a penga balobi baza pena ba chauffeur awa to ko luka pe papa chauffeur na biso. Ah, mekana nous ko expliquer biso makambo ndenge zala quoi. Oui, to moni pe papa na biso mbote papa. Oui, mbote maman. Comment nani papa? Bon, comment on a pour massou hein? Oui, yondo za papa chauffeur. Oui, ngai naza chauffeur, mais naza ngai moko te tuzape eli omoni oyo eza mituka patron na biso. Bon, tu bana ko sala ba voyage, neti ngai na ko voyager mais à partir makambo ba mobondo comme na plateau, ya ona yebisa patron na ko voyager soute na kata mabende na sala na ben na magazelo mabanga. Oui, par rapport na musala no bana ko sala, ozana expérience ya musala to ya ton banda musala na yo. En tout cas ngai bon, ngai naza mona na ko na lupango yo. Omoni lupango yo eformaka toujours batu talaka ba age biso koma nango natangaka soko na 6 classe tano ko yakoto yo na kati uniforme na koti na mécanique. Donc nakoloba kaka banda 79 ngai nazoko yekola musala onatangaka ti na ndenge pe na koma chauffeur awa kaka awa to sala pe kaka awa mais dans une expérience mingi boye po na éviter bon na sala pe na ba sotrage na ba société de transport na epoka Mobutu. Ah oui, papa, maintenant en tout cas, pena, oui, pena boulot, parce que tant qu'on t'aime, Mobutu, en tout cas, vous avez une expérience à Makasi. Oui, papa, par rapport au boulot, na yo, nde to le baraka, qui non, nzambe mutabate la ka, l'on propose, tu disposes, ok, itam sous la mukina tongo, ok, kokumba mutuka, est-ce que avant, au banda musala na yo, parfois, incident, pèse à la ka, na chemin, mais est-ce qu'il arrivera peu avant que banda musala, au témoin, ma bonne deli moro boy, pour que banda musala? En tout cas, wana penza, premier point ya mutu na éviter bon na bat mususu mais biso ndenge to kumba mutuka eza tout d'abord na no cercueil soit eza hôpital eza pe prison donc ezaka hasard te donc na tongo avayo bima en tout cas faut buka mabolongo na yo oleli pa ya tata nzambe abatela yo protéger yo apeso pe chance na musala zo sala tin le pe ba client nzela le musala no pesa la malamu quoi donc net ba milimo no se ya ba accident en tout cas to terminer ngo mais tous ça rappelle chose de tenda banzela donc vous avez nazumba mutuka faut inviter pe batu a moto batu makolo donc ezateke boyike okende ka ngulu ka bota place au kimambango to kimimbango non pour bien protéger donc il faut conduire au kumba pe camion ndenge sengeli. Oui papa, avant que au bandande zalara que même mona moi elo on est mo boué abouaki pour que ça la motiver ils la paix. Bon en tout cas bon masanga ndande to melarango suki musale sili en tout cas suki musale sili na remercier pe nzambe ninga batilinga pendant la journée mais et pas to vanda kana baninga to sala musala tala to ko sala hotel matin to le rappel moi sika to vandi to sali moi compte à la place to vendre la rona o amelaka moi bière ameli o amelaka nepe moi secret ameli nae bon to melaka te o mela 10 ni non. Mais barabino ba chauffeur vous araba soulard. Non, bon, ezapena na batu musu ba soulard ba chauffeur te, ezaka ndenge ya mutu. Hein? Po biso ba chauffeur ba kosele so makambe bele, o ba chauffeur ba ndumba, o boeme tuzo mona kutu boelelo oyo kutu. Donc itala kaka mukila nge komona ngo. Biso ba chauffeur kutu zonga sima. Hein? Olandi? Yo moko lobi bien na ba ndumba likolo. Oh, mais kasi sko tala boye sko yo, mais mukili ndenge koma. Mais biso ba chauffeur to zonga sima. Lelo yo ka sute ke o chauffeur ndumba hein oyo ka ngo sute biso ka chauffeur kutu basi kutu ere kutu bakima biso bavika azana eloko te
comprendre po toponzaka susu babiere te bango basi bango oluka sikoyo bato oyo amoni ne pasi te soit ayibaki na ye akoti na bar azopanza me biso mongo apasi boye fo liango nekenge secret ya chauffeur koko kozala nini pour que atambola na imprudence? bon secret ya chauffeur po otambola prudent. Tout d'abord, faut tia nzambe liboso. 2, faut yeba code de la route malamu. Faut respecter code de la route na yo. Tango ye biloko wana en tout cas benda toboite bo ba kamusupe yaka. En tout cas soko respecter benda code de la route benda peut-être tamususu comme mapinda likama moko ya mabe pendate. Mais attends to kumba ba camion ba prince faut garder un peu distance pour tamususu frein eko bêtiser mais oko bunda. Okumbaka bajara mituka nini? En tout cas nga nakumbaka nyonso. Ngai nakumbaka ba grand car, nakumbaka nyonso kasi ko pesi nga na kei. Donc na ponaka te. Donc naza chauffeur boye donc nazo pe formation. Donc nakumbaka nyonso. Oui, merci papa. Mot de la fin on yoko tikila na ba chauffeur nyonso o bazape lokola yo, o bazo tambola bazaka na ba maîtrise te. Donc bango penza en tout cas maîtrise ezala raté pa na bango. Et puis na bandeko tout o bavani na bandaku basalaka eloko te. Mot de la fin na kozala ni. Bon, omoni nakoloba boye na ba chauffeur oyo bazalaka motema moto. Donc conseil kaka gratuit pour soki nan musapina nezoki te lero balengela rango. Mais batande ngona suka filme bakutu nakapeka na ba problème après alapi. Donc ndenge tamula na mutuka pe bomaka. Chauffeur pa kufa ka mutasala pe kamnya kufa. Donc yo moko yebake eloko nga na kumbaka eza eloko moko ya loyengete ya ba sentiment te donc kumbango ndenge sengeli. En plus ça na bato bavanda kana ndako bon. Supposons ezana bato musumna azakini mo musala na ye. Mais tantôt kamyo zo tungisa maîtrise ezate pas atiki mutuka akefana na pale pesa kiloko te donc musala soko ziongo na minute za talaka misala ko longo ezaka nango pasite facilement mais pose musala ezaka des problèmes to tango zimo musala linga ovanda kaka ava yotika soko zikop moko malamu simenango nde otiki. Oui, merci beaucoup papa. Ndeka balobaka va que nzambe abatela yo moko pemi batela. Donc mutuka ezali na bon mope ezali na kufa. Bino pe ba chauffeur o bomelaka masanga makasi wana. Ava banda musala ta mususu keko beta mo bon moko boyoke inde ba benga ba kombo wika soki bani je sais pas mais botika ba comportement oyo. Bo batela milimo ya batu. Wana vraiment tozaka toujours na continuité na biso ya phénomène technique balobi musala nde musala bibelobi motokoli kaka bobele na motoki na ye. Donc na motoki na yo nde yokolia. Check. Oui, vraiment on aura toujours na continuité na biso awa donc ma solo de vandiawa na telia wa donc marambezo vanda asuka. Wana pena to moni pende ko na biso mobali na musala nga pena ebi na ngate soki za nini to pusani to mekamuke koyeba. Mbote papa? Mbote maman. Comment nani? Comment on a mettre Sam? Oui, maître Sam, to monyo eza nini yango meka ko expliquer biso nanu. Bon, awa tozali to sala ba pomme d'éjection ba ndesa o ba sala ba pomme d'éjection mi to ba nyonso désert de place yango. Oui, to ko yeba penza expérience na musala o 8 ans combien? Oui, en tout cas na dire penza na o meni penza. To ko yeba kaka tamuke. Bon, na o kele o dana o kele 14 ans. Ah oui, 14 ans, c'est beaucoup vraiment en tout cas, c'est beaucoup. C'est que vraiment aux ana connaissance belé awa. Kasi. Oui, papa, nini impressionnant pour côté la musala o zilango diplôme tondeni. Oui, na sana taka ko na tanga na INPP. Donc ndeto sisa dina consulter na musko na esko na compagnie ndeto travail. Oui, spécialité en tout ezaka ko zala nini na kati na musala o. Bon, biso sala ba pomme d'éjection. Pomme d'éjection ngona ndeto so image yango pomme yango. Suspect yango kati. Oui, na kati pe ezali, on a pensé to kota na kati, kaka na système ya découverte. On a vraiment to koti awa, to moni pe awa donc yemoka meka ko expliquer biso mama ndenge ezala quoi. Awa ezali donc il faut que tu travailles pompe nyonso mi to nyonso to sali yango to koti yango na machine yango to ko démarrer bo yo ka poto sa dem sala. Zam to sala misala ko on des pompe d'injection pour travailler yango oza ya Mitsubishi. Donc au sala yango poto monter yango na moto. Donc yem ka pesa ba donner nyonso ya pompe.
ndenge pompe esengaka ezala badone nyonso mutu aparti ya bandese yango babengi bandese Ah, pendant naomona tout complet. nyonso pene ezali toza pena na nyonso toza mpe na belève neti moko aza libanda wana baza misato belève na ngai toyosa misato toforme mpena bana mpe toluka mpe bana baya toforme bana bagene oyo lelo ezake ole bakendaka badesordre banini mais so bazoya awa bazoyekola misala nde baninga bazoyekola eza malamu Donc, vous aurez recruté. en tout cas toujours recruté Ah oui, tant que monde pesant de Ronabiso, ah, ils ont ça là bien, hein, ils ont ça bien, et si quand oh, baninga musu, bazo ça la rabat dégâts épelés, en tout cas, de repéna na musala, en tout cas, to pe sara le coup, pas un zambe, pe na makasi na oh, azan ango balobi, zamba lingera mutata un pas, pour y abakisa deux. Donc, ça va coûter de l'autre côté, aux apeka de l'autre côté, alinga muto azana souci à musala. Et ah, pena balobi, recrutement, ils allaient à wa, baso recruter, moi, no yo vandi nanda. Oyo osalelo côté yaka awa bouti koyoka mpenza baordonne nyonso bacoordonne tout ya atelier na bango nini oyo bango basalaka baavantage nini eza na mosala oyo nini ndeko meka kotalisa biso nanu est ce que oyo eza courant to mpe eza groupe oui oyo eza ye atravaka na courant oyo eza courant nde ezofonctionne sikoyo machine ye moto azodémarre machine oyo soki otie courant nde adémarre machine nde tokobanda sikoyo kotravaille badone donc ntango osala pompe na makambo tu badone na ye so pompe eza mabe eza maladi ekolasa parti ya machine awa alors soki courant eza te tokosala te donc osala te mais bagroupe eza tokosala bagroupe ah bagroupe ezali so courant ekei todémarre bagroupe. Oui, merci papa. Mot de la fin na yo nini okotikela na bandeko nyonso bazolanda na musika o bazape jeune lokola yo bavai na bandaku bazosala eloko te na esika oyo balala bapongi na ndaku baya mbangu na atelier wana vraiment à vous. En tout cas na oyebisa bango kaka biso mpe tozali lokola bango totiaki pene esprit na biso na mosala toyekola mosala po tomonaki baluyenge eza na ntina moko te totaki baklasse tosisi batiki na biso pene na misala na biso ti lelo tokoki bamaître donc tosenga na bango mpe bazwa courage ole basala bavanti babuso baosalaka nde tozomona baya tona kosala bango ebele baya lo mpe bakoma lokola biso en tout cas eloko na koloba yango wana. Oui, merci papa, au revoir. Hein? D'accord. On a peut-être poussé ni papa na biso awa tout le monde peut coordonner na biso awa. Oui, mbote papa. Mbote. Comment on est papa? Comment nangai Amédée. Oui papa, tout le monde awa comme coordonnerie aux tonga ma papa. Oui papa, nini o impressionnant pour côté na musala oyo. Oh, eloko moko impressionné penzate mais tango na mone bampiaka eleki musala ezate mpona kovandaka bampiaka mikolo nyonso yango na bimisi mwa eloko na ngai moke boye po na kozwa kaka moyen de vivre. Badifficulté nokutana na kongo na musala oyo. Bon, ngai badifficulté bon eza kaka manque ya mbongo ntango mosusu osali bien te bon à part ça eloko moko eza te mpo na ngai nayebi te eloko moko ya difficulté eza te. Est-ce que vous avez un avantage na musala oyo? Bazaka ba avantage po na soki nangi nasomba mwa eloko nangi nasomba pantalon olia ya koyiba olia ya kosenga soki nasali boye nazwi avantage na ngai yango wana. Oui, on commence à heure nini? Ngai nakomaka awa 7h juste. En retour no ezalaka heure nini? Retour na ngai ezalaka 17h30 nazongi ndako nakangi mosala. Oui, merci papa. Mot de la fin, nous kotika na bande ko bazolanda na musika, o bavanda banda ko basala kelo côté comme on dit, il y a pas de son métier, même ata maiteka o le sabana, même ata matembele teka o le sabana. Papa a préféré ko sala mosala oyo, aboyi na ye ko mela masanga comme on dit, papa oyo ba koma ba irresponsable ko mela ba masanga mabe wana, ko sala ka ba dégâts, ko senga ka bambongo comme mendiant, pas ko senga bambongo na banzela mais papa boyi na ye mendiantisme a préféré azalata na mwa point na ye moko pona ko bamba ma papa. Mot de la fin no ko zala nil papa. Oh, ngai liloba na ngai ezali ke ba jeune batika kosala mobulu koyiba kosala makambo ezanga ntina balukaka pe olie ya kokende kosala mobulu to koyiba to kosala soki nini soko zoluka na mutoki na yo okolia yango na esengo kasi soko oluki yango na ndenge mabe okolia yango na esengo te po ntango mosusu oyibaki liloba na ngai yango wana.
Merci papa, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Oh, Vandi Nanda Koutala papa a préféré, quel que soit moi, mais Andimi Asala, Mosala Naye, Kote Ale Sape, Libota Yo, Ozo Sala Mabe, Wana, Ozo Yiba, Ozo Sala Mabe, Komelara Masanga, Ernyoso, Kosenga Senga Nanzela. En tout cas, Zoa leçon, papa Yo na Mosala. Donc, tout ça qu'on a continuité. Oui, quand toujours na continuité, phénomène technique, tout le monde peut papa na biso réparateur awa, tout pour se nimbote papa. Mbote mama. Comment on est papa? Yo pe. Oui, papa, tu es aux ingénieurs, tous les Bon, on a un ingénieur. Les ingénieurs, il y a comment ça va téléphone? Ingénieur ba téléphone. Oui, ah, tout le monde peut ça, bah, marque téléphone, ni, tu peux aussi la marque téléphone, tout, ton déni. Na ça marque téléphone nyonso. Ba Android, ba touche, ba tablette, na sala. Ma yele wana kubongisa ba téléphone wana ozuli yango wapi? Bon. Nazaki déjà technicien parce qu'il a tangi na école technique na électricien industriel yango na ba téléphone eko bima ndenge na développer mayeli wana. Dingi to ka ba réparateur bazaka lokuta ya vrai? Bon, eza na ba réparateur bazalaka lokuta te. Eza ba réparateur lokuta o msu bazala lokuta te. Eza misala mususu réparateur akoko sala. Ndenga sali soki simbi client ko bete maboko soki simbi te erate client wana ko benge muta lokuta. Et koki pe ko arriver mon tapé sur téléphone na yo bongisa et simbité en retour à zongelio a ofuta ya arrivera pe? Eza makambo ekomaka etake technicien na ganga kate na zwaka mingi moral ya mutu na tika kia lobi posa na ye ti akosilisa nde na koluka solution ya kopesa ye. Oui, merci. Malobani kotika na bandeko bazolanda papa na musika comme mot de la fin na yo na bandeko bavaya na bazo sala le côté. Eh bon, na bandeko bavaya na ndako bazo sala le côté. Conseil to pesa kaka ki baluka musala ko sala. Po biso nyoso toza ba diplômé etangi na ba IMPP mais de l'autre se retrouver na ko pareil. Tozo développer ka moi mayele oyo ntaba pesa biso. Oui, merci papa. Au revoir. Hein. D'accord, au revoir. Mususu azoya kosalisa mosala mpona afuta mbongo bamosusu baza kosala mosala mpona kaka alukilo baproblème nakóma ti na parke deux fois nakomi na parke me baresisa ngai te baresisa ngai te nalonga na ngai bato yango mpe bayaka bayokaka soni te bayaka me antuka narefisaka bango compte tenu ya biloko oyo basala mpona ngai me eza baproblème eyaka nakoti kasho me sukasuka mpe bakuta ozana na raison bango bakomi oregrete pour bakotaki kasho mais oyebi kaka justice na biso ya mboko ndenge ezali devant l'argent toute vérité se cache. Oui, mosala na oyo obandaka yango r nini po koma na esika to mpe kozonga na ezalaka r nini? Ngai awa naza responsable à part bana ngai nasala na bango naza responsable awa temps ekokóma na ngai ezalaka plus précisément nakomaka awa 9h nalongwaka awa 18h soki namoni ça ne va pas même 17h nakolonga naza libre nasalaka epa motu te eza esika na ngai moko. Oui, mot de la fin na yo nini kotikela na bandeko oyo bavandi na bandako basalaka eloko moko te nde balobaka ke moto aliaka kaka bobelese na motoki na ye na motoki na yo nde okolia bandeko bavandi vraiment na bandako baza na eloko bazosala te comme on dit bapapa mosusu bamandiantisme mosala na ye kaka kosengasenga libanda kosengasenga bambongo mpe bamelisa ye me azoraisonne te ke asala mpe mosala moko mpona koaide meme libota wana ezali envie na yo papa. Bon eloko ya kolobaka na bandeko oyo bazaliki aza na mosala ya kovanda te vie ya mutu meme tosisi lelo tomona mpe bauniversitaire mingi balicencie bagrade mingi me bakoma osalaki receveur bazosalaki porteur mpe bazali métier eza fin ngai naza diplômé nasala depuis 86 mais place ya kosala comme eza te nasani oyo nasala eza article 15 nase débrouillaka nazofaire vivre bana nga nyonso ya mwana moko azangi diplôme aza te naza père de 14 enfants bana nyonso batenga na mosala oyo bana nyonso bazovivre kaka na mosala oyo boye donc nakoencourage bango kaka meme mosala oyo te me bakoembrase n'importe quel métier ekosunga bango mpo baka kosurvivre eloko na kosenga bango yango wana ke kovanda kosengaka bakende kangaka bino to bakende kosalaka bino batracasserie eloko wana
eza bien te nakosenga bango kaka baluka musala parce que na français balobaka ni touche memene à Rome eloko nyonso ekosala ekopesa kaka moyen ya subsistance. Oui, vraiment wana nde balobi kaka na motoki na yo nde okolia soki osali te okolia te nzambe abakisaka mpe kaka soki mpe oza na un pas nzambe abakiseli yo deux pas. Wana mpenza na koremercie baboss na ngai esika bozali na mikili ya poto, boss Roni Live Malundama et boss Yannick Malundama ainsi que Duking Malundama ya bino yango wana na lela bino ya dega esika bozali en tout cas boumela na bino balobi nike shama lipasa ya dadi shama bilamba ebele mwana poto en tout cas banda na ona ngwende na yo umela na yo ya solo papa chéri Dunas Degokao papa umela na ngwende na yo balobi prince mitoko papa umela elongo bana mosina e conservi bienvenue Castro Luola et Obabengi ingénieur à solo ya makasi ingénieur biku rouge numéro na yesu les ana besoin mutuka la bino les en panne tout problème à ça la famille tout cas malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te